Okiti bazali. Sikoyo bato bazotia poison. Tozoba bango te parce que na kobelo komoko mama. Ndenge nsamba tia so mokili mutu mtazana mission na ye. Ah? Ata Jésus. Mwana nzambe. Ayaki pona mission, akina mission na ye. Olandi yango tolanda kotanga biso tanga Bible ko mona makambo ebele. Po kotanga Bible pe pesa mayele ebele. Sagesse pe ko kolo ko ba makambo mingi. Mutu to ko poisonner tamsu pona succès. Mutu ba ko poisonner to saka ba role ebele ba mebele mutu esepelisi pete. Hein? Mutu akoluka lukupe na nzira mususu. Tovandi mutu akotala bia na sepelaka na mutu te a contre yo kaka asala yo mabe. Eza solo makaza ki empoisonné. Nga na kene kotala ye na kuti ye na kei na kuti bana na bina mwana lamsa papa lo bane papa simiza yao o azo papa zo bimata saka na kata chambre kino ngabiti yebisa ngana leo makaya bimi parce que avant chaque Congo azalaki wana chaque Congo kota kiti na chambre tabana bayebisa kazo la mukate ka kola bana ba chaque Congo kota kiti na chambre makaya akutie mais tout nanga ya bimi na bine nini na bina yaya na za kubebe ndena zalia watala eza solo makaza ki empoisonné nga na kene kotala ye na kuti ye na kei na kuti bana na bina mwana lamsa papa lo bane papa simiza yao o azo papa zo bimata saka na kata chambre kino ngabiti yebisa ngana leo makaya bimi parce que avant chaque Congo azalaki wana chaque Congo kota kiti na chambre tabana bayebisa kazo la mukate ka kola bana ba chaque Congo kota kiti na chambre makaya akutie mais tout nanga ya bimi na bine nini na bina yaya na za kubebe ndena zalia watala bachela nganzo kwa poison na bongo la motema kene kolingate comme trop tard parce que pas to kende kuna so maduso zo le tali likolo kufi to bongo la so motema kuna te motema ba bongo la kangwa tango za makasi to tala bongo la motema pardon. Le mignon aye mokili komine sengo mokili koti sukali po ete nini tuzalaki confiné menangongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngai na ebisi bino boyetala bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV te s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision kule basi tomona babiloko akanda boku banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV YouTube ekomi elengi ya komona ba guide uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien koseka elekina kosekisa na koseka ngamoko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko. Bonjour fidèles internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission présentée par moi, Béni Kitata. Et déjà c'est toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre nos programmes partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Mosakoli Shako TV. Babi chaîne Ozana Makambu, chaîne Ikangi Makambu, chaîne 100% chrétienne, Otobila Maramwanzambe, Otobila Marambotali culture, Otobila Marambotali Mboka Nabiso donc. Et aujourd'hui j'ai un grand plaisir de recevoir un artiste et comédien avec qui on va beaucoup partager Torolobela mingi kaka ndenge na monde d'artiste ndenge zo le katoki phénomène poison de vraiment mikolo yo yango les zo régner entre artistes ba artiste comédien balinga na raté yango le tokosola na artiste na biso pote ba moi mingi concernant sujet yango. Et je ne pourrai jamais commencer cette émission sans pour autant dire un grand bonjour à mon boss le pasteur Michel Chako.
mon papa et sans oublier notre maman Julie. Que Dieu vous bénisse pour vos prières, pour votre soutien. Pour Nabiso, donc merci beaucoup. Et je passe derrière la caméra pour dire un grand bonjour à Montréal, Yula Kinyambi, Babi, côté image, côté technique, et Moussa Kolisha TV, et Nemuta Simi Masolo pour la qualité de l'image. Topé Sarabino, sans plus tarder, et je dis bonjour à mon invité. Ouais, bonjour, Béni. Boni, papa, Simizé. Nangolo Lanza, mais tout ça, malam, tout ça bien. Vraiment, nasi bino mo bomoni artiste na bino bolinga mingo a sepeli sabino na ba pièce théâtrale ebele na ba gaga to continuer toujours ko sepeli sabino ti na temps ya lelo artiste Simizé ne to remeka ko sola na e moi mukie artiste Simizé le to ki na kati ya monde ya théâtre ba artiste comédien balinga na raté to comprendre raté au juste bino mo ba artiste comédien bo wele la nini bino ba grand ya mboka na biso na nouvelle génération to ra kuna boy simba boy ba polémique makambe belé ba critique même ba empoisonnement to ki na kati ba artiste comédien ba lesbienne eza na kati to ki PD eza na kati donc ba réalité belé ezo zala entre ba artiste comédien to ebite ezala nini théâtre ngo ya Congo ezala sacrifier to nini. Bon, merci mingi olobi makambe belé wana ba question belé et landani oui c'est vrai ndenge olobi wana mutia mabe bazanga kate famille no so mutia mabe bazanga kana ete ezala ka batamtia mabe ba manu to sangana kana ba nona mukili to fe ko batamabe na batamalamu vraiment pona ngai pona ba artiste vraiment ngana ebiki to zakana to lingana ka mais ko ba ko lingana te ça peut msupe ya mitia mabe pe basaka na kati mo to babango ezate mama olandi ngai to koyeba te nani mutobona muto mabe kaka nzambe ka mutayebi. Merci beaucoup pour la réponse Nayo et j'en profite pour dire un grand bonjour à ma maman chérie Hortense Amba, sans oublier Jennifer Molosa depuis Lubumbashi, ma sœur propre artiste Simizé Tora qui va propre ya star Nabiso SB si la bisal otoyebi à qui j'ai dit aussi un grand bonjour à l'éca qui na émission moko bah pour ça qui est question na réponse Naye ou après ça qui na kisima question wana le bail que artiste comédien bah hypocrisie et ça ma casse na kati ya cinéma na biso na Congo na ebité l'impression que zani par rapport ya ba dire ya si la bisala. Bon, hypocrisie ezali c'est vrai et ko za to se belete ba hypocrite bazali ba msuba ba hypocrite ko yeba ndenge ni na kata hypocrisie yango ndetelo na mutema mabe wana to ndenge ni parce que tozo yoka empoisonnement et vandi na kati ya théâtre to yeba raté bo s'empoisonner entre bino moko ba artiste comédie ba mitila ka poison to za la batali bana nde bakota na makambo yango telo bati ba hypocrite bazali sikoyo bato bazotia poison tozoba bango te parce que nakobelo komoko mama ndenge nzambe atia so mokili mutu amtazana mission na ye ata Jésus mwana nzambe ayaki pona mission akina mission na ye olandi yango tolanda kotanga biso tanga bible komona makambo ebele po kotanga bible pe pesa mayele ebele sagesse pe kokolo koyeba makambo mingi tomoni Jean Baptiste ayaka na mission na ye ayaki kosakola pona koya na Yesu tomoni yango na Bible. Est-ce que vous avez vu tant Yesu aye bantango Jésus tant Jean Baptiste Jésus si ma ko baptisa Yesu tant Jésus ke bana ministère na ye Jean salaka te akangama na boloko Jean atikali ko mona place na Yesu sa kote yati Jean Baptiste akangama na boloko Yesu bani ministère na ye mais Jean yuko aika sango Yesu na kati ya prison na boloko olandi mission mutu landa pona l'action makambo ozo ba poison banini olandi Jean ka na mission na ye abongisi nzira Yesu aye abatie esuka ki wana siko ndenge Jean abataki Yesu selo mission ya Nzambe esengela ki akufa après ko batisa Yesu liwane seke kendeki na tana fala kufa po mission na ya sala ki yango déjà eloko ngikola ngape na mission nanga fona sala ngo yo bomanga na kokisa mission nanga te yo poza na mission na yo siko tangu Jean akangami na prison Jean déjà bani ministère na Jean yuki sangwa Yesu na boloko asali nini atini ba disciple nazoka sangwa mutu na mingi komo ni Yesu est-ce que koza na mutu balaka biso ko ya tu esengete ozaboko na tuni langa ye bango bakei pa Yesu azakote bakei tu na Yesu biso tsali ba ye ko ya Jean mais ya tindi biso to ya vers yo to tu na soki ezali yo nde monsieur balaka biso ko ya to esengeli to zela mosusu soki ezali yo yebisa biso Jésus atali bango amona ki tina kopesa réponse tout doit ezalaki te ayebaki ne nani yazali mamona ki tina kopesa réponse tout doit ezalaki te abina bango kaka bino boko ne kopesa Jean et que awa bakufu bakomi kosekwa bakufu limiso bakomi komona bakaka tali bakomi kotambola bababa bakomi koloba
pesa ngo madame ça kola mina babola boko ne ko biso baye ko bayoki ah bango bazela ki réponse tout droit mais yeso pesa bango babimbo bon baboyi pe temp batungisa yeso ezati babimbo tika tokende feka ndenge ya lobi mais apesi biso lokola réponse bon biso tokende feka jandenge ya lobi yeso ayebaki te gens sur la yoki boye akososola ye ete ye wana nde mais si ma j'attends ayokaki réponse oyo tabakena pesa après ça nini bakata ke kingwa kufaki naye tokati wana ezaki mission na bango mutu abomaki bango te akokisaki mission na ye ah olandika bien Jésus akufi na croix malobaki ngana ke mais na kotinda bino musungi yango ye wana zo sa saint esprit so la kati na bato bazo konne kote ya sako malamu donc mutu soko ye nzamba tindi etika ye abota mana mokili nenga yaki azana makambo na yo nzamba tindi laki koluka to boma ye omoni mama koluka boma batu eza malamu te David tozongi suka na Bible David yambo akufa Bible lobi akokisaki batina ya nzambe nyonso na pesa verset na lobi bongo poto to pona faire comprendre bato bazo ba poison balanda nzambe bien bana makambo na exemple nozo pesa bango David ba Bible lobi David yambo akufa liboso akufa akokisaki na batina nzambe nyonso omoni Salomon azako luka boma David nani Saul azako luka boma David et si mbagateti David a kokisa mission naye acte 13 36 et lui David a kokisa ki batina nzambe no sima bakundaki pemena batata na kokisa ki mission naye ngai pe na alia ndeko tamta na mission na nzambe tinenge botika na kokisa ngo vraiment pardon botela na poison te vraiment merci beni pasa na mission naye bandeko na pe msubaza na ba mission na bango botika ba kokisa makambo na bango toza na bolingo vraiment ah. Vraiment, merci beaucoup, Namoni. Artiste, ça même ce côté la Bible pour nous éclaircir, pour nous penser par rapport à phénomène, il y a poison, n'engezo, pour évoluer dans le monde artistique. Mais tout ce que mon appelle artiste, na biso mama kalunga zaki empoisonné, papa makaya zaki empoisonné quelques artistes. Ope ba yeba na mboka ope nda poison, to ka kongo banda ki parti tam so vidéo loin pe et ça toujours ko continuer. Tout ce que mon a par rapport à annonce, il y a poison, il y a artiste na biso makaya, il y avait des gens au baloba qui m'a rembellé si ma empoisonnement na c'est non ba dire il y a battu le empoisonnement comment na ngo ba nous pas comment c'est comme si asa empoisonné mais ça na ngo peut poisonner. Si c'était pas le intérêt na yemoko personnel. Tu auras qui peine à commentaire il y a interview papa makaya baloba ki ke yeba ko empoisonner pour azana nini. Na ebité de nos jours poison ngo ba comment ko empoisonner mutu. Faut ça la na succès ba makaya azana succès té. Moi ba empoisonner exacté. Donc to ke ko conclure ndé ba bazolo ba kisa ngo ba makamuna to luka base na yazo luka ba intérêt na yemoko personnel. Non. Empoisonnement on est allé monte ça ba artiste. Tu as exposé. Toi na makambo billet to salaka. Ah? Na musana biso oyo. Mutu to ko poisonner tamsu pour na succès. Mutu ko poisonner to saka ba role bele ba mbele mutu ese pelisi pété. Ah? Mutu ko luka luka pena nzira mususu na succès kaka. Eza pena ba côté to vandi mutu ko tala bia na sepela na mutu te a contre yo kaka asala yo mabe. Tout comme ko na mila partir ko ça peut partout kaka na bisikano so batu bavandi. Pour makaya akoko luka best to kalunga pe akoko luka best pona po kalunga yebani azana succès makaya pa yebani azana succès ah ba yebi bango bako luka best ni bako luka ah ba luka mbongo to nini soki babeli basana place bako zo traitement ezali l'état zo charge ba artiste place bako zo traitement bazo luka best ba luka na poison miko c'est la poison tant makaya zo ki poison tant on a landaki yango na yoka ki batu so alibia sana nini bakoche nini eza bongo te balongo la page na keba ba se tromper hein ke ate yazo te ayebani déjà ba yebiye hein à cause appena ba ennemi à cause appena miti fait pas batu makambo za kanango to ba tiele poison eza solo makaza ki empoisonné nga na kene ko tala ye na kuti ye na kei na kuti bana na bina mwana lamsa papa lo bane papa simisa yao o azo papa so bimata saka na kata chambre kino ngabiti yebise ngana leo makaya bimi parce que avant nga chaque kongo azalaki wana chaque kongo kota kiti na chambre tabana yebise gazo la mukate ka kola bana ba chaque kongo kota kiti na chambre makaya akutie mais tout nanga ya bimi na bine nini na bine yaya na za ko bebe ndena zalia watela bachela nganzo ka poison nga bachela poison et là on est l'action qui assure que yoza na poison
na tuni une question ala singa ik papa banenga sadi mas na batesa ni kiasa aki pena na poisson makaki na poisson bake kosalisa ye donc ça passe pe mawa na bato basa kosala biloko wana bazo exemple na ndenge bozo sala baninga mabe na bino bato bozo tira baninga poisson bino bato bozo sala musala wana ya kotira ka baninga poisson bakufa bino botikala siko bino pe bozo na bana boboti ngana ko babuya soki baluki vice versa yeke komi na yo mto saka tu mabe e komo na bana no bakufa e kotra bangi pidimi kotra bakufa pe na ndenge osala batu mabe wana omona liwa bana no ko bana na génération ti jusqu'à 4e ese bo sepela nangu nanze kopesa bino mawo alors botela ngambo nzambe ba église ezali bobongo na mitema basala nzambe batondi ebele sola na ye soko boma yebise papa na boma déjà bolimbisa ngai na bongo la motema kene kolinga te comme trop tard parce que pas to kende kuna so maduso zo le tali kolo kufi to bongo la so motema kuna te motema ba bongo la kango atango za makasi to tala bongo la motema pardon sala nzambe pardon bo sala hypocrisie makamoto ba hypocrite l'hypocrisie wana ngana yebi le péché que Jésus a hissé péché wana pena na grave ngo li sumo Yesu anako yina makasi ezali yango wana ya hypocrisie po hypocrite mama akoboma yo oyebi te yemta so boma yo akobomelo pe famille oze bati mta so bomela yo mais azo l'action face à bien omoni aviena nga mais yene mta so boma aso boma yo ya omoni Yesu anako yina lisumu wana to bongo la mitema vraiment to sala ngote po soki yo biso to exposer tant na so ba komona ngo mabe yo lubi no tikana boma simze mais après avoir ko boma pe tant tu simakufa na ngo zo pe kimia soute tant tu ko za tu kimia tina ba pena so tant tu za tu kimia ko mona makambo na mbongo no mo yango so esa so na musala no mo sala tranquille esa soute okoma komona siko moyo lo bango peut-être tant tu za te mo sala makambo ezala kanango bongo na motema tango nzamba lingi biso alingi yo vraiment changer bongo na motema tika ko boma ko sa ndenge bible lobite oya bomaka muna mukanda apocalypse lobi oya bomaka ko baka na ko boma o asala kamala mukoba kana kusala malamu alors yango to na bike soki okoba kusala mabe soki nzamba alibia simbo na maboko na ye nzamba kangiyo pona nazolo bango selo la bible na mukanda apoka na psalm nzamba alobi yo mto sala mabe koba na kusa alobi yo mto sala mabe tango zo sala ngo ngai nzambe na vandi nie mais nazo mona mabe zo sala tango zo tila muninga poison batu ba monite nzamba alobi ya moni ngate me nzambe mutala ba bible abinga na zo mukanda psalm abinga na zo mona alors keba noki nga nzambe na kanga yo na simu na maboko na paso la mutu akobikso na maboko ya ngai nzambe azate nzambe abisoki ya simu na maboko na mutu akobikso azate malamu diable le satan kanga yo mais nzambe akobiksa yo mais soki nzambe moko akanga mutu akobikso azate yango moni batu bakufa na kanda nzambe sabino bozo ebango te po bozo ebate bozo fosa boyeba makambo mingi bazo kufa na kanda nzambe boni ngate kanda nzambe bo nzambe kanga yo vraiment toli na pesi yango na vraiment. Vraiment, merci beaucoup, artiste Simizé, Nassir Baboné, Nabiso, partout dans le monde. Bolandi, va dire, conseil aux artistes APC concernant Makambu, Lingezoleka, Alobito Linga, les artistes comédiens, les artistes comédiens, Tabiso Pe Batu, Bisikato Vandi, hypocrisie et zélokomabe, hypocrisie et zélokobomarape Mboka, Mutusa Rosalomabe, sans le savoir. Donc, Nzambe vraiment Asunga, côté artiste comédien, Baobaza empoisonné, vraiment Nzamba Tsaloboko. Bao bazan bonne santé bolingo ezala entre vous vraiment artiste et kozala bien na habité artiste simse to comme na souka vraiment émission na biso na habité mot de la fin kozala ni mot de la fin na 5 ans ba ndeko so nyonso tout bana Congo bazana poto partout jusqu'à to bazana Kenya na bisika nyonso zwami to banzambe vraiment pardon to mutu azali image ya nzambe to lina zo pesa mutu azali image ya nzambe Bible, le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est le temple de Dieu aussi. Donc, il ne faut pas qu'on détruise. La Bible, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, tant que vous détruisez le temple de Nzambe, Nzambe va détruire. Vous avez été Nzambe. Si vous avez jalousie, et que vous avez été Nzambe, Nzambe va détruire. Donc, tout le tout ça, baninga mabe to bongo la mitema to banzambe vraiment to ça me to tikabi musala kusala baninga mabe. Voilà, fidèle abonné quand on est dans le bateau comme la souka ya émission na biso na habité artiste na biso Simizé to yamaki na plateau nga autopé ce mot de la fin ils a qui vraiment conseil à même biso na bible auto retenir vraiment marambebele na habité moi quelques dédicaces et ça la radio. Ba dédicace on appelle sina basala nzambe nyonso ya
mboka na so RDC pe na basali nyonso na monde oyo basalelaka nzambe na solo sans hypocrisie. Le péché que Jésus a ici, l'hypocrisie. Donc nasengi na baoyo wana basa sans pasteur basala nzamba sans hypocrisie nzamba pambola bango na pesi bambote na ngai na Mosakoli Shako TV pasa na biso ya yo yango wana na pesi na mama na libote na yo bambote mingi na pesi pasteur David Koko na fait pas konza ye malamu bana papa Edina Bala Ntoma Edina Bala bambote na ministre bozali na pesi mbote na Apo Bikala Elise Bikala na pesi bambote na ngai pe lisusu na Guy Bois Boibanda Boibanda Guy Bois Guy Boibanda na pesi mbote na Richman Ansi le sel Clover de Panama bambote na pesi biso mbote ya mingi na ono so balingaka ngai merci matoli na pesi yango. Merci beaucoup, très chers abonnés. Merci à vous qui êtes toujours là branchés à suivre nos programmes sur Mosakoli Shako TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Le Lozaki a un grand plaisir. Yamba artiste, comédien, si je te le bénis mingi vraiment pour ce qui concerne ma poison, pour ce qui concerne ma amour, ça là vraiment ma benamboka. La sœur qui est pessi toli na bateau balandi biso bateau basala ka ba ma bewana ba tika yango vraiment ba ko ba vraiment parce que eza malamu te pour na vie ya moto. Pour la vie en tant que banana nzambe ko inana hypocrisie, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Un grand merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. Un grand merci à mon boss, le pasteur Michel Chako. Et un grand merci à ma copine chérie Tansi Touré. Un grand merci à Tarsis Kimbala. Et un grand merci à King Song. À King Song depuis la Zambie. Parfait. Mon frère, donc Bambo Tenabino. Merci beaucoup et à la prochaine. Le mignon aye mokili commune Sengo mokili koti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngai na ebisi bino boye tala bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV te s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision kule basi tomona babiloko akanda bokubanda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV YouTube est comme elengi ya komona ba guide uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien koseka eleki na kosekisa na koseka nga moko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko